Mbote na bino ba bozuli ba kuma lamu ya kolanda magazine Zoom Congo Plus TV ya mokona lelo nzanga wa bino oyo bosi konde na zama présentation. Lelo tozolobela sujet o etali un bon mariage. Kasi na kolobela ngonga moko te na zali na invité o bino moko bo découvrir ngonga moke. Mbote misi. Mbote mademoiselle Olga Bosiko. Lelo ba bazola dabiso na ndako bato bazola ndabiso na ndako bazali tellement ebele bangi ba ba kombo na yo nani oza nani pe osala kanini. Merci beaucoup naza ko pesa pe mbote na bandeko nyonso bakolanda biso na télévision na bino Zoom Congo Plus TV ya YouTube en tout cas nane esengo ya kokota na bandako na bino mpona komemela bino message moko kitoko vraiment toyenango ngawa bino na kombo ya Makusa Excellence. Nazali journaliste et nazape évangéliste, c'est-à-dire Moussal Nanzambe na église la puissance de la colonne de feu au Kamamarana apôtre Silas Kombo et les loto eko solo la masolo ya bien oyo tozo partager na bino na banda en tout cas et komima implice na bwebi na biso. Nazape directeur général ya télévision Zoom Congo Plus TV. Merci. Merci papa. Mais c'est déjà excellence. Mais là, tu as le sujet où est un bon mariage. Selon vous, un bon mariage est ami. Bon, sujet ya mariage yo, ya libala, ya bolingo, izali sujet moko très très profond. Webi que bolingo izali monde moko oyo jusque là, nan bat trouver vraiment ba solution complète nangote. D'abord bolingo et uta et pas nzambe. Zambe ne mutu atalisaka biso bolingo ndenge ezalaka. Ya wana ozomona même ba musicien profane babana koyemba banzembo ba formi ya bolingo ba pese belé mais si la rareté, c'est-à-dire na bolingo un bon mariage ne batuninga na ndeko Olga Bosiko, un bon mariage ezali libala oyo etongami kat na Yesu Christ. Parce que lelo soki ba problème ya kozoma mingi na ba mabala ndeko Olga ezali cause nango mabala mingi etongami likolo ya Yesu Masiya te. Etongami likolo soit ya muziki, soit likolo ya ba camarade, soit likolo ya ba famille. Zomona bakutanaki na place moko boye batonga confiance na bango na eloko moko songolo. Mais un bon mariage, tant que un bon mariage, c'est-à-dire un bon mariage, ezali kozala kati na Yesu Masiya. D'abord, yango eloko ya liboso. Ya mibale, un bon mariage, eza na ba comportement, ba critères il faut trouver na kati na bolingo, to na ba balani pour et comment eloko to benga un bon mariage. Il y a des critères. Pour développer dans la kati, il y a émission il y a lelo. Parmi les critères, il faut moi si na mobali ba comme la compréhension moko. Moi d'abord les critères il y a liboso. Il faut moi si na mobali ba comme na comportement moko, ba comme na pensée moko, ba comme na kanisi moko. Aussi l'autant que moi si azana ndenge na ye arizonaka mobali pe ala na ndenge arizonaka et kozala difficile pour libala wana ezala un bon mariage. Ozomona aussi longtemps que compréhension ezalité moi si ayebi ba devoir na yete pe ba droit na yete mobali pe ebi ba devoir na yete pe ba droit na yete et kozala passe pour libala na ba bengango un bon mariage. Je crois que na mukuse on a koloba dans un premier temps yango wana ndeko Olga Bosiko. Bongo tolandi que le mariage était le cambo ya choix et la chrétien to pe ndenge. Siko to komo tuna bisa mi baleza libo. Bongo ba basala ka choix ya mabe. A espérer un jour moi ça peut changer. Toi un jour mariage na mo ekozala malamu to pe ndenge. Bon au moins ni problème ya choix ndezali problème moko monene lelo o eza ko kanga batu. Lelo tozomona mabala bat babalani ba umedite basali 2 mois ya mariage, basali 1 mois ya mariage, basali une année au mona bakabwani. Mais ce total baboti na biso ya kala. O baboti biso lelo bakomi na ba âge bakomi nango
baza toujours ensemble na baboti na biso vraiment ezali facilité ozomona donc problème ezali problème ya question nini olobi ya choix likambo choix ezali très important c'est-à-dire problème ya choix ezali likambo il faut d'abord kotuna nzambe il faut kotuna nzambe po nzambe nde akoki koguide yo kolakisa yo mwasi nini ya malamu ya kovanda na ye to mobali nini ya malamu ya kovanda na ye ozomona bato mingi lelo bakokwaya na choix ya mabe mpo na nini alandaki mobali oyo amemelaki mbongo donc c'est-à-dire tant tokolobela un bon choix okomona mingi ya bajeune mingi ya bana basi to mibali batiaka bachoix na bango na oyo ezali kofrappe na miso ndenge Bible elobi l'homme regarde toujours à ce qui frappe les yeux ozomona moto ndenge mobali oyo tolingani boye akabeli nga $100 c'est que ye mobali ya vi nanga or que $100 oyo apesi wana oyebi te peut-être budget na ye atie mpo na koluka azwa eloko moko epa na yo omona mosusu atiaki espoir na ye ndenge amonaki mwasi wana azotele baplante pembe kitoko ye alandi kaka pembe mais or que ezalaki choix ya malamu te oyo réellement ye esengalaki abala donc problème ya choix ezalaka d'abord kotala apparence te kotala babiloko mokili te kotala d'abord oyo ezali kati na mutu ozolanda yango wana omoni soki mobali akomi prêt mpo na kobala ndeko Olga abalaka n'importe quel mwasi te mobali soki akomi prêt mpo na kobala atalaka d'abord mwasi oyo akorépondre na bacritère na ye mpe nalobaka eloko moko na bandeko basi oyo bakolanda ngai mwasi moko te ayebaka mobali oyo akobala ye aza te bakosa yo te donc mwasi nyonso ata kutani na mobali aza ndenge nini akolese soki bolingo ndenge nini ayebi te ke mobali oyo akobala ye mobali ndenge andi mutu ayebaka mwasi nani akobala yango wana nakonselaka bandeko basi bozalaka presse te na bakado na babiloko bakoprete bino e influence bino te zala na position na yo kangama na bapromese na nzambe kangama na crête na nzambe nzambe akopesa yo oyo abomisela yo mingi lelo basima motu la première choix question na eza na très profond ndeko Olga donc première choix oyo mingi basimba motu alandaki influence mobile akotala ye amemele bambongo basharwama komemele na baboîte na banini tout ça mais suka tamba koti ndaka ndako ya libala boye bayi kolakise bafilme nde moko mpe na mibali akotana na mwasi moko boye dans un premier temps alakise comportement moko lokola sango mais na suka nango mwasi wana nzoka nde oyo babengaka ewaso epanzama kita donc problème ya choix nga na koyebisa bato ke d'abord il faut kobondela nzambe soki osambelaka il faut kobondela nzambe mpe dede luka paster na yo soki ozali frère ou bien sœur luka paster na yo solola na ye mpona problème oyo ako-oriente yo parce que bible eya koloba na biso na chronique 20:20 confiez-vous à mes serviteurs vous réussirez donc réussite ya bana na nzambe to réussite ya moto ezalaka beaucoup plus aussi na kose confier na basali na nzambe mpona basali na nzambe baza na mandat wana nzambe apesi bango lisu wana ya kodétecter place virus ezali mpe kotraiter place malade ezali en tout cas donc soki osambelaka te en tout cas oza no païen oza no motu ya bareligion mosusu na kosala kaka ke koyeba kose discipline koyeba na kose discipline soki ozali mwasi batela nzoto na yo mpo eloko mibali balandaka kati na basi ezaka eloko moko mbuma nayebisaka bandeko basi ke liso oyo baposa te liso oyo ya le corbeau et le renard donc mobali soki aye epa mwasi soki azali aventurier eloko ya liboso akoya nango ezali lisolo ya rapport akoprésente oyo babien ebele akotalisa yo ke lokola alingi yo mais en réalité akovise eloko moko. À l'époque quand on grandissait ndeko Olga, j'avais un ami
oyo avec paix avocat donc ami wana avec ko voter basi mbongo soki asepe na mwana mwasi moko boye alingi yo akotiela mwa budget moko boye na budget wana posani eza nini agagner confiance na yo tant akogagner la confiance na yo boye accoucher na yo une fois deux fois trois fois quatre fois l'habitant okoya na ndako na ebe okuti ye na mwasi mosusu donc ye mosala na ye yango wana ezala ndenge na yebisaka bato ke babosana te totanga mpe na classe na 6e lisolo ya le corbeau et le renard hein otanga yango donc oyebi makambo renard asala mpo azwa fromage donc mibali balandaka fromage na monoko ya mwana mwasi voilà motuna mosusu eza boye déjà na kosa quelles sont les caractéristiques to pas caractéristiques nini ezali na un bon mariage déjà na début natali kotalisa quelques caractéristiques oyo bakoki koretrouve mpona kovanda na libala moko ya malamu ya esengo nalobaki déjà na introduction na nga awa nabaki mpona bozala na libala moko oyo ezali ya kimia mpe libala moko ya esengo d'abord il faut na libala wana baretrouver confiance il faut d'abord confiance ezala mwasi envers mobali pe mobali envers mwasi soki confiance ezali te c'est vraiment difficile libala wana et avancer po omoni lokola na poto bandeko na biso bamingi na poto kuna ezali mwasi asalaka mobali mpe asalaka même na Afrique ah c'est comme ça alors soki yo mobali oza na confiance ya mwasi na yo te eza difficile po bo avancer na kati ya ndako na bino ya libala ozomona donc eloko ya liboso eza likambo ya confiance soki confiance ezali ekosala ke ata mobali avoyage ata mwasi avoyage problème ekozala te eloko ya mibale ezali likambo ya compréhension il faut mwasi akoma na mesure ya kocomprendre mobali alingaka nini mpe nini aboyaka mobali mpe akoma na niveau ya comprendre mwasi na ye alingaka nini mpe nini ye aboyaka ozolanda donc ya misato ezali vie de prière il faut la kata ndako wana vie de prière ezala parce que comment ça veut dire que mariage ezalaka toujours combattu mission ya diable ezali kodétruire kopanza alingaka te bato bavivre na kati na kimia ozomona donc il y a des critères vraiment eza ebele oyo tokoka kosilisa yango te ntango mosusu awa mais napesi juste oyo eza vraiment ya motuya makasi mpona libala ezala vraiment libala ya esengo il faut confiance ezala entre les deux personnes il faut batambola na kati na sincérité du cœur baloba na bavérité il faut troisième point dialogue ezala mabala mingi omonaka eza kokufa mwasi na mobali basololaka te et surtout awa bafacebook ekota bareseau sociaux ekota okomona mwasi na kwe na ye na telefone mobali mpe na kwe na ye na telefone ta ya dialogue na ndako ezali te soit mwasi avandeli basérie batieli bino mpe basérie distraction ya makasi Olga batieli bino basérie wana komemeli mama na distraction donc ozomona ke bolingo temps ya bolingo ezali te y compris basorti fo ba mo mpe mobali abimisaka mwasi bakado mpe ezalaka ata boza na mbongo te me bakado ezalaka ata ya mwa eloko ya 10 francs mpe ezalaka mwasi mpe osomi mpe mobali mpe osomi mwasi tout ça esalaka ke bolingo to libala ezala libala moko ya esengo te bomona bokotambola vie na bino mobimba problème ya infidélité ekoya kokota te soki omoni infidélité ekoti na kati ya couple soki bolandeli malamu seke quelque part eza na virus moko ezali c'est quelque part mwasi ya na eloko moko oyo asali ya mabe oyo asali ke mobali abima libanda ozolanda so mpe mwasi mpe akomi mpe na infidélité c'est que mobali mpe asali eloko moko ya mabe makasi
oyo etini pe mwasi pe akoma infidèle vis-à-vis ya mobali. Alors couple ya ndenge wana ba okende musika te. Voilà. Bongo na oyo etali ke mabala ya kala ndenge ezalaka na ntango bakoko na biso na mabala ya ntango lelo bagene kokonza. Différence ya libala oyo ezalaka na ntango ya baboti na biso na lelo ezali que oko remarquer baboti na biso ntango babalaka na époque na bango okomona papa azalaki na tato 2, 3, 4 basi. Mais bayebani pe papa na ndako moko problème pe ezalaka te. Par là na ko encourager nini oyo baboni polygamie te. Vous avez na ko encourager te na ko ça juste na dirais que comportement moko na babot na biso na tango wana ne bazalaki gérance wana esprit wana ya bon moko okomona mama oh c'est que même na Bible ozomona Christ azali koloba tozala ba na tozala na komi kitisa mwasi atosa mobali lokola Christ atosaki kolona ye. Okomona même Sarah après kobenga mobali na ye monseigneur, mais lelo mwasi nani akobenga mobali na ye monseigneur. Lelo penza na kina lelo na tan lelo oh basi bakomi kolinga parité, émancipation de la femme et même makamebele mwasi alingi akoma égal. Oui, du point de vue social vie mwasi azana makoki nyonso ba capacité nyonso ba affecté nyonso ya ko travailler, mais na kwa libala c'est l'homme qui est le chef wana et kotika la ko changer te ya ngwana au moins na même ata na mbeto libala mobali nam azalaka nanu likolo, celui qui domine, celui qui donne la sémence, donc celui qui prend en charge sa femme. Donc l'homme est toujours supérieur dans katandako. Domination wana et pesama depuis création. Vous avez entendu ça qui d'abord mobali, après kobimisa mwasi na kati na mobali. Donc mwasi autant na kati na mobali. Libala leo ba je so ba ko panza ndeko orga izali cause nango izali basi balingi ko se comparer na mibali, ko se égaler na mibali. C'est ça un grand problème. Moi ça lingi mobali a lobela été. Donc, on me dit que non, balati, non. Au moins, moi, si vous êtes en moi, si mais en réalité, quand vous êtes un pantalon, c'est-à-dire, à un comportement, il y a qui moi, mais à un comportement, c'est vraiment un danger. Il y a une différence à l'époque, il y avait d'autres dans biso, qui tant moi, c'est à côté de la botte, bakolakisa ye ndako libala bazalaka boye soki papa asali boye ezala boye mais lelo baboti na biso ya lelo batere suba na bana na bango te. Donc mwana akokende kodécouvrir makambo na bacamarade na classe ya mabe pe akozongo pe na ndenge ya mabe nde yango omoni ke na basérie télévisée bakolekisa butu moi na baécran baza kozwa kokopier baculture il y a pas paya de monique le mariage est commis là problème c'est ça na on a lundi oh le problème ko infidélité na ngisi ko na to public ngé ba infidélité wana ezaka dia nini pesa ka kuzi ya nini poto bibino mibali ndebo yaka na makambo wana plus na ndanga mobalo zali capable ya kolinga camarade moi si mais moi ça va capable de kolinga camarade na wana ko kolinga vraiment ndeko Olga na seki makasi omoni problème infidélité za problème moko mabe makasi vraiment infidélité ezali eloko moko mabe na kati ya vie ya couple soki infidélité écoute na kati ya ndako ya libala en tout cas ezaliwa omoni bandeko boteni nga rigueur te na kozane pe naître dans le but que je ne soutiens pas la polygamie. Vous avez dit que tambola na principe biblique. Mais ce que vous avez la Bible, même Salomon,
infidélité ya mobali na ya mwasi eza ndenge moko te. Salomon avait plusieurs femmes, 1000 femmes, mais il avait plutôt une femme, la Sulamite, ou azaki femme légitime, ou azwaka motema ya Salomon mobimba. Pourquoi je dis ça? Même Abraham va se bénir. Mais basi wana tant que na interprétation ils allaient rappeler langage. Parce que la Sainte Alliance ils allaient ombre, il y a des choses à venir. Donc quand on a passé qu'on a ils allaient chambre sous poste de bi to na kofona awa ngonga ezamuke. Parce que sur tali Salomon o azana basi ebele pe mwasi moko na kata basi wana 1000. Ba chiffre 0 ekoyaka. Et c'est un chiffre moko. Le véritable Salomon ils ont des Christ. O ayaka pona église. Moi si kaka moko ya libala eza église. Donc Salomon alaki na basi ebele na lui ke basi wana image ya église. Ba 0 ekoyaka ya chiffre moko itali chiffre 1 o dali image ya église. Alors par là je comprends que na kati na infidélité tant au mona mobali obi mobali soki alingi mobali soki alingi oko constater que mobali akoki ko tromper mwasi na ye ya ndako mais a garder toujours amour vis-à-vis ya mwasi na ye. Mais c'est le contraire et pas mwasi. Mwasi soki a triché libanda. C'est-à-dire, moi, ce qui a fait une autre naïe, c'est que aligné déjà mobile. Pour moi, ça qui n'a pas mobimba. A qui n'a pas na motema na nyoso. Et en plus, bandeko beaucoup que les lots, moi, ce qui a quoi na pour les mobile mususu, oh, ça dit plus fort que mobile naïe. Pour mes bébés bakeseni, hein. Toi, na mobile ba robiste bazali. Oh, ceux a joué peut-être moi c'est na yo ça la rien mais il y a même mieux na ba amelele bakisi ba ankoro somele ba ninyo ba amelele tant à cause de moi no boyer au moins moi si a se perdra facilement. Mais la plupart ya baso ba quoi na fidélité au moins 80% basi ba souhaita kamiba na bango ya ndako bakufa. Donc il y a un infidélité ça il faut encourager te na ndaku ya libala. Ils allaient vraiment il faut moko mabe makasi oyo il faut vraiment bandeko ko éviter surtout bandeko basi en tout cas il faut ko éviter. Ceux qui ont monique bolingo ils ont souhaité vis-à-vis à mobile wana par rapport à makam akosala yo c'est mieux au rompre na yo hein au rompre. Au lieu de continuer à souffrir divorcer ça qui n'est pas la choucha na yo. Il y a un qui est au mais comme tricher, là vraiment c'est plus dangereux. Donc vraiment toi éviter infidélité na kati yanda ko yalibala parce que y a des conséquences ya mabe vis-à-vis ya bana vis-à-vis ya avenir ya bana donc même ya bino moko eza ba conséquences moko ya mabe makasi boluka bana na bino oboboti ba ko la éducation moko et za malamu mingi. Je crois que c'est ça. Déjà excellence, tu es bien que natango ya bakoko na biso ba mariage ezalaka arrangé. Natango na biso lelo ezalaka ya moto. Est-ce que tango ezalaka arrangé ezalaka mabe to pe ezalaka malamu? Non, mariage union so bolingo nyoto ba problème ezanga raté ba ko sabino te bandeko. Tant balbara tant to lingani pour le meilleur et pour le pire, pire yango et comme kaka. Kokasate que non mobile oyo lingi wana aza angelou non aza mutu il peut tomber na berère songolo pakala mais cela ne veut pas dire que berère wana ne ezali vie na non tout ça ba humain mutu nyoto ça la erreur na la vie soki ndeko songolo na kati na libala ou bien moi ou bien mobali ça qui mabe et que bolingo ezali. Toutefois, on peut arranger, on peut kubongisa, botambola, pour avancer ensemble. C'est possible. Merci de comme pour chiffrer déjà. Conseil mini pour te continuer ma vie sur le plan. Pour que ça, un jeune couple pour l'envie de ça la chose. Conseil exactement pour autre que ça na bande babala ni na bi ki ozali première édition. Il y a
ya lelo makambo eza ebele oyo fo tolobela na mikolo ezali koya. Mais conseil on a kopesa d'abord pour na lelo par rapport ya thème na biso un bon mariage. Tolobeli beaucoup na oyo etali infidélité na oyo etali ba comportement nini à cause na ngo pour libala ni ezala malamu. Vraiment conseil na kopesa na bino ba marié pe bino ba o ba ko zala na nzela ya libala. Boluka d'abord ko bondela Nzambe bino ona beaucoup tete na ndako ya libala a orienter bino pe na babalani boluka toujours kozala na esprit ya humilité pe ya compréhension. Ba problème est comme en kaka et comme la rabatete et comme la rabatu. Ce qui moi c'est azana berère yo mobile okope ko aider moi swana akoma ndenge yo olingaka. Ce qui a ba défaut songolo ba défaut esilaka ezala éternalité. À partir ba conseil na yo et ko sala ke akoma pe na lolenge oza kolingela. Même yo maman oza pe na capacité de changer mobile na yo, c'est possible. Donc rien n'est possible. Ce qui olingana kinaye vraiment ezalaki pour na kaka esengote mais na batanyo pour que yo pe osungaye pour oza pe aide pembe na ye. Vraiment na ndenge bino mingi ceux qui boit na ba réaction ou bien mituna ya kotuna bobenga na ba numéro oyo ya Zoom Congo Plus TV ba pour répondre bino par rapport à ba question na bino sur sujet oyo. Parce que ce peut boire na ba mituna botuna hein botuna na ba testo na bino na bokoma même ata na adresse email ya Zoom Congo Plus gmail.com boko koma to ko répondre pe bino soit bo bengi en tout cas to ko répondre bino vraiment to lingi bino mingi to kutani à la prochaine. Merci. Merci bande ko na to komi na suka mais déjà to ko ka ba bongo te ko sa tamo te efficace na ba moso Bambote to kopesa ngo vraiment na bande ko nyonso ba ko na biso de loin comme de près to ko sanité kuna na France to akomona Nenette Makusa Bambote Bele Panayo, Sambote na Porte Silas Kombo, na Molonga na Mama Jetou Kombo, sans oublier Docteur Ben Chamaya Église Amen, vraiment on est ensemble. Donc ça peut Bambote Mingi na Bayembi na Kolo, lokola ndeko na biso Nelson, vraiment Musala Kitoko, Bambote Bele na Pasteur Roger Baka, et na bandeko nyonso bakola na biso, vraiment bosi délicaté Balasima, so Olympe to peso pembote, komela biso, soit bien biso, en tout cas, ba dédicace na Rozango et Mobimba. Merci. Merci bandeko balandi ozaki beaucoup malamu ya komona bazinzi Congo Plus TV ya mokili komi na suka nga bien na pesi mboto na para na ngai pasteur na kabakonga pe mama na ngai spemboyo babongi zona esiko zali pe na bosa ente na pesi mbote na basantu nyonso assemblée de saint nyonso ya province ya Kinshasa nga na bino tokutani na mikolo ezali koya tika ete kolo apamola soki omoni nga na bimi bona nsima ya kamera nazalaki na grand zoomer Trésor Modishi, na bosa ni yote, mbote na bisiko zali. Tokutani à la prochaine.